Olanda. Voilà. Ma petit moment bakendaki déjà balo kese mobo. Ba o bache bolo ba joto. Yo yebite so ta ba zongaka. Vie na bango. Na ndenga kuzu pe ni bosu osuba. Tango osuba o tiki kuna bakenda mu. Salita bolo balo bosati mandefu atika ngo bele. Akomika bongo lo baka yemo. Honorable Monateni. Bo biso to simba bloka Congo central. Congo central. Chaque place où mobile avec Nara. Azui karnae à côté. Akeli santo on beta peta 2 semaines à santo on a fait comme salité mandefu bele. Kabo se wana Johnny mbebe bela ilibomati. Johnny amakambo ya ndako panga ndako. Johnny akovuta Mazalemba. Mazalemba d'ailleurs quand on président pour finir ba Nelson yi bon. Tu sais mutu mobo la suka la mo au senti que mon ingratitude. Ba yo faut comprendre aux ingratitude pas kabosia. Voilà, ingratitude vie mo boy. Ayeba nete mamba osala. Ba yiba bango makolo te obi na filete vie ma yiba mamba osala te. OK. Olala tozala ki likolo to simba ki mboka oyo. Via bebe sale ba principe. Olala ça abe ça on est. Tant déjà ba momi. Obi madela ba danseuse. Obi? Tant déjà obi madela ba danseuse. OK. Danseuse mo zara pa na déjà le orchestre. Tant ba danseuse ba orchestre minene ebele. On a ebi wa merveille Yamado. Yamado awuta pa la biso na Villa Nova ko tshwana ko zo mouvement ba Charlie Liboke. Kwa ko masoki chef tel na la team. Ko ba mo bebe pa ma petit langa. Mutapese ko ba Liboke zanga. Ya Liboke bina kama me ya la ya kikri. Kabo sa yimba ngona nzembo elaka. Elaka tina bolingo. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. On peut me faire tomber, mais jamais me faire stopper. Le problème est qu'elle est tombée et de ne pas vouloir s'élever. Je dis bonjour, bonsoir à tous les internautes qui sont branchés, scotcheux. On se net moment, dépend pour ces récepteurs pour recevoir à cette émission d'aujourd'hui. Terrano va présenter par moi votre humble serviteur, appelé les bâtons de Moïse. Moïse de la presse congolaise, la réserve de la presse, le créateur des idoles, Papa Nzambala. Qui c'est l'angamoutabana histoire Nzambala presse à Congo, c'est bel et bien, voilà. Merci à toi, mon réalisateur, Adi Dalumumba derrière la caméra. Merci à mon boss, les patrons, leurs patrons, Balobi, Yene, maman Nabisotou, maman Yaban Ebele, merci à toi. Elle, c'est la patronne, maman Nabisotou, maman Yaban Ebele, maman Sarah Kaboudji, merci à toi. Depuis quelque part, Balobi, maman Sarah Kaboudji. Toi, tout le monde dit maman Sarah, Balobi, les Kamokonza, Mokondi. Merci à toi, Fabrice Kaboudji, Balobi, les patrons, merci à vous. Voilà. Très chers téléspectateurs, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec un animateur de charme. Moi, je l'appelle comme ça parce que c'est ce qui fait briver. Il a fait vibrer plutôt, vibrer, pardon. Il a fait vibrer la République démocratique du Congo à travers ses œuvres. Il s'appelle Obama, l'un des animateurs le plus remarquable de la RDC. Il était à côté de Kabo Seboulé, mais maintenant, il est en train de tracer son chemin. Donc, au lieu de devenir président, comme on l'appelle maintenant, moi je l'appelle déjà président. Obama, bonjour à toi. Ouais, bonjour. Moïse de la Prince. Bonne santé. Santé PPRD par la grâce de Dieu. Ils ont toujours la PPRD, toi, la IDPS. Tu PPRD, toi, IDPS. PPRD, là, c'est que PPL. La néga systématique. Ah, la quand tu montes sur la IDPS, parce que PPRD, oui, évidemment, c'est la régime. Comme la régime, Obama. Sous le lot, ça fait Nicolas Belé, fort. Matadi, Bachi, passer par là. Ça va, tout ça. Bon, donc, ils ont comme ma purification. Tant que pas mon moqué, donc il faut saisir en haut. Olana, ils appellent na boania na moto. Faut à la boania. D'ailleurs, nous avons déjà purifié. Là, purifié déjà. Purification. C'est que vous allez envoûter quelque part et puis maintenant, le purifié. Bon. Donc, purification, c'est que la loi de Banzoto, Bablo, la Nzoto. Olanda, Ola Wutela, en place, la Wutaki, et c'est que la loi de Blokoana, pour la coach à Bloka Sika. Ok, ah, yango so temo comprendre nzamba zo aussi purifier la mi purifier parce que tant la longwe donc il net moi sit Hollanda so bo sel divorce na moi c'est Hollanda moi ça que yo c'est yo boké il va faut que ba purifier yo pour nzela no ezala chemin ezala kitoko donc longola kibokala na yo kala na yo wana olata so kibosika bosika moni la purification
Ce que yebi que non nous a boyé tout sur le on pembe tout sur le ba ya ba moko yo za musicien au quoi après la musique qui c'est ça là la musique qui c'est zali toi la main droite na main gauche qui c'est zali qui bon nzambe pe zali so la nzambe normal obanga nzambe so ebe la qui c'est zali qui c'est bozo beta ba générique wana bozo kanga pe mboka bozo binisa ba maye je salue Jeko ici à ma montunanga na pesio mote Jeko ici à ma ya na Christian ici à ma leke ya mami ici à ma donc papa ici à ma na pesi mote ya Verdier ici à ma moto na nzambe famille mobimba donc on a famille nanga la famille nanga Jeko ici à ma na bini sa yo fibo agi chaman na pesi mote belé wa kisabilo ba chasselo mindu bana mumbele tout donc voilà so yebsanga ba Yannick Bapupa so yebsanga qu'est-ce qui a fait que non imaginer quand les mots tu le ba que non bazona na bilo ko pesa bino c'est que ningo zo beta ba génie ko bin ça ça ba créer zo bin ça yo zo bois kanon kaka il y avait quelque chose qui était derrière vous bon et là le bosso na ka chokese nano parce que kese ça no ya kabosé Olanda guide la biso ça no ka kabosé tant ça le loko yemo zo ça la détermination avec que loko dans beta fait kangambo moka donc yemo ça ba principe o ba pesaka po générer ça la nene et simba et kanga Olanda pour ça la succès GTA générique beta Olanda pour mettre ma générique bah ouais t'as tout le monde bon qu'est-ce c'est belé au senti là que qu'est-ce c'est stable mais côté générique simba raté bon je vais comprendre la sécurité ouais t'as simba raté Olanda toi la deux sortes ma générique je vais comprendre raté c'est là toi la deux sortes générique et ça générique yo tango tangi wata c'est que wata simba raté la lobeka cité et simba raté la bile tu vois tu senti que qu'est-ce c'est stable banzembo et kanga mais côté générique tu l'as de l'Europe public ah wata bina générique sur la tournara pour ne kangati ba animateur makasi ba raté mon discours contre tout animateur gros la makasi mais yo moko Olanda pour wata za animateur te kabo sa animateur te ya roza qui ça tie makamu package a sololi makamu ne ya orchestre mais yo ko lo cri tango zoya faut ya pe na cri na we sala nini ebinisa kabo se otombola o eza kombo na ye na générique na ye siko po sala kombo cri na yo yo mo faut ya na makambo soneti wata nda bongo makambo peneza na animateur bana makambo animateur si ba boka bongo na ba makambo ba ya ba boka bien o bois qui crime crime bo senti na ki kilongo dans les mais ba toi la wata kitoko to le la team kitoko la team yo utami ki mais générique ki nango kaka dans les pexi ba moni yo boy comme générique pas na la bois qui pas kabose ba si générique biloka boma générique boso crime zarani pour la gangati quand on a tout signé parti istamouché tu sais moi Obama basubeli kura bakanga mene bana kisha sabokeba basubeli kura on a biloka boma lo pango yo kabose akotaka te lo pango amabe Olanda ale kanga simba kanga boka lokolo kisha se boka lokolo na cheche na lemba DJ immeuble boka lokolo cheche batu badaya batu babwaka lokolo voilà dinada ngada timakola Olanda to sinya ba makambo osati ke bloka boma e beta e kanga tous les cris to bwaka wana sala nini esimba evanisa osati ke muto la détermination voilà to beta deuxième générique qui tchasa na mroso wana mina vem na sinya ke parce que bolba ke générique aliboso to tano deuxième générique ti vazo coacher makambo na ye vila msobuka moni tala moni batu babi kabosete bafana kabosete voilà moni batebele ba lo bala TV na ba yebo ba lo bala ba spiritualité ba bivete te to comme après soit to za na ma générique to ya presque veta na signé qui ça na mbrusu moni ba titre na rocha eza ba titre aux spiritualité qui ça na mbrusu eza biso mo na donc donc qui ça na mbrusu donc na zikini na tiongo na mbru na mbusu na nyatsango lakini kolo tokili kolomoni ke clip la tanga sala wa testa da zobali mrusu ni donc tosaka kini to tchaka ngo to tchena tolo to tchona c'est donc ba tout va mettre générique ba sana sima na biso OK Olanda yo mona ke bima ya wote ka bosanga ba beli liboma nini joni ba menda beli liboma Olanda parce que ezalaki ke vetanga coacher biloko wana siko selo ba temple na ba G Olanda jala sur tambola siko ke faut coacher na bane
d'abord animateur. Ça va n'être aucun éloko oyo. Animateur n'est la boîte qui Trifar les années nini. Ça va. Trifar babosa ça va. Zobi loko kende pesa animateur wana o asane. O mana neje kenda. Olana. Mais ngape na zala ba oyo. Wana temple ne pesi et pesi leader. Solidaires Trifar na génie quand ils aïnen. Net biloko bo mais Trifar ira biloko bo. Pour biso to la système qui écrit générique bozo ngila. Johnny Mbembe. La kisasa Bruce Zalaga yo sunan. Johnny Mbembe. Ale yo meli masangalanga Trifar Obama. Bazo loko wana kisasa na Bruce Tokanga. Bapesi. On comprend. Mais là pe na zapper susu. On comprend. Tato ela sakalara. On comprend déjà, on comprend le Trifar. Donc, Trifar. Johnny Mbembe. C'est comme si on travaille avec Yosuko Zui au Betty Koto, hier pour ta Betty Koto. On a le baracité. Toi qui es animateur de Tombola qui a bossé dans ma générique. Tu vois, les lots, monsieur Babo, qui a bossé, il m'a un succès. Il m'a un succès. Mouton, il m'a bossé succès, ça ne peut pas être. Hollanda. Il y a des jet set, il y a des trop. À part non bien fila aya au ben na moto jet set et nyoko bien fort osa conscient o yebi ka jet set nyoko libino ba bino tu ba yo moko poza la victime na jet set bon ngata lo betiki sasa na mbrusu Hollanda to be bana venga ke na pas faire okenda kati Hollanda bona bana basiste na bino na basket na soliste mususu na ba soka la mombele vela nga fasco mabiala ba bimoni place au vando place to soka merci to sala bureau awa ngala ya te sera mokile mona nga déjà ba soka nga déjà parce que succès faire gang la animateur ne passer pépinière ya faire et ça qui pas ka kabosé donc faire à rota l'orchestre kabosé voilà aolula ba soliste aolula ba animateur aolula ba bassiste voilà babuma mona petwana tabeta sa petwana aske kola ba animateur tant betiki sasa na mbrusu lengo mama six grave Hollanda version vie animateur na petwana Hollanda baby c'était azalaka pe awa série mo mais ebiraka yango senga ke tona yaka c'est wana vena faire na kabosé baza même moral babeta mbata mayombe osati ke coup de fil witimi kile tambole kiti na poche ya sito mwana dalasi ya sito bibisa chombo batala na faire na plein de rêves l'amour talaka to préparer publicité prémisse fala bwa kango Hollanda oya bina rêve na gefera biso mina ke temoni mwana mai wana mutu do faire ko kabosé ko lingi makasi mutu na Hollanda chabwala aboy nebe na bimo amai nga boya leli banini noko bena leli obama na do animateur no bi sabora plein de succès besoin anima yanati boyibi nzu bobo boy do boyibi ba force bobo za pembe na wana fere ayibiso boka de abisinga kete benga fe na oboswani na mnini Hollanda boy problème na kabosé na boy problème wana jete ba animateur ni bazaki wana tana yebo na okuta Ritinzele n'est pas raconté ça qui merci là merci te on a merci na été merci avec le basima Hollanda merci avec le basima tabiso to sali bate merci avec la sima là okuta Ritinzele na okuta Ritinzele na okuta on a merci longwe a rozo la sima na okuta pe Golbert na okuta Masama Kufara boy basoka na place ya merci comme le voda voilà que Bexa qui on a Bexa qui on Bexa qui maison je ne peux pas soir boire femme na comme le mona kauka a wana ti Bexi ba zala pega wa na okuta comme le na okuta na nani na okuta na Kunzardo on a Kunzardo déjà comme la basuka okuta na Blaise créateur te Blaise créateur to yara déjà ma préparé déjà to lananaka tant ba blanc unité après ma 2 semaines 3 semaines Blaise créateur c'est a intégré blessé tabou na Golbert na yaka jete liboso non na yaka liboso Golbert baye ba nzela mo ba blesse ba petit 4 minutes Hollanda voilà après via azoso zonga pas venu zonga pas kabosé na ozonga pas ve ozonga ta ozonga pas ve to beta sur sa kalara to peli li sur senti bonga na mambo Obama na ye e banani ba beti mizika bien kabosé zo beta mizika bien cheko siama na bini sayo fibo stade imba Fibo. Ozo budo viole na moni ke ozo ba tri o binisa moka pourquoi pas
le lo yo pe nos aboyer aux en a mille chances aux en a orchestre mien et belé pourquoi pas tant on pas cabossé ou intégrer t'as pas fallu pour pas ok ata pas yawata orchestre c'est belé on est mis au eza et là on a bagi purification ba comprendre de purification te ba comprendre aussi sima donc la linga na longo na nzoto na sala ki langwa olana ok ni ba mouvement na problème te alors ba mat na so la ki orchestre net la team so la ki la team no singa na wata pesa nga générique ya nga mo mobimba te ya 3 minutes tele la nga soki mboki binité bakata nga loboko olana mais purification eza na longo na nzoto ki ka bosser o ba yebela ko ba mo sati ki na nzoto mususu poza ba esprit landaka olanda ba masamso su ba comprendre te ba animateur ok koto mo makamono o beta ba biloko koto mo zozo ate bani mais ozana ba biloko mo tika ki landa kwa batu ozana ba biloko mo ba chao na nzoto ba sakaka ngo ala orchestre wana so tango longo ok na ba esprit wana so ba esprit na lingate o pesa énergie mo koto mo go olanda si go force na purifier voilà on comprend vous malinga ba bilo aboye a obtana o me concentrer on comprend ya mona ki na sala ki purification na beta ki purification parce que na petula na beti so moko boye so wana ya net support moko boye et pesi makambo si manzila na seni akinanga tant oyo ka balobi kabose bulebi no zena kabose donc on a bien zolo babi que non tout mon kabose si la succès parce que bina filaire na répétition na bino apesi ba $100 $100 $800 tika bosser na poche ko tia pesa ke na poche akiti bo ivet ko sutuka na sima bina feda ibage mota ke na ya mo ya ka bosser ta sali tourner ngaza wana pa ko sala nyonso ko simba te et puis ka bosser na bina filaire la suite ka za su bien te po ibaka e moto yo etake moto zaina ka bosser ba géné tout bobeti na ba géné ko obeta mina sima au monter que non différence peut-être européen ça peut ndeko na bino ya soliste wana pe raison parce que ba géné ko beta ki liboso ya ina na tana ngo boye bina sima no banda ba yibino moto et qu'on peut sous na tana ngo déjà eza mambo to pe c'est bon pe raison d'accord de bina filete na côté bina filete olana bina filete pas oyiba kabo si moto à côté bina filete mais peut-être côté d'autre pas européen c'est pe raison donc il vient déjà voilà c'est d'autre pas européen c'est pe raison zela vient déjà température ego kita tant lobi déjà ma li solo so beta wana li solo na so beta ngo to ba sa pas Paul Bito na ba mitende wana déjà fait déjà température seni ekita déjà ba générique déjà et comment il déjà simba ta beta déjà libongo et simba te wana déjà nga na zate Johnny Membepe azate Tolbert solo azate Horizon solo azate pour que cette matbini saga ezala soliste na animateur o ba bima so ba animateur ba ikina ba fa comme ba soliste ba tsheba mayele bazala ki tato beti buka mbeto Holanda buka mbeto yaki déjà na 18 générique suka déjà yangwana to beta 5h30 Holanda 5h30 après buka mbeto Johnny Memera gite bazolinga ba nouveau récrit ya ba animateur to boka to courant na bato bazala ki wana ostatike pesa gite yomana tse ba bwaka ki botanga na yebo statique na bungse bon statique courant moko boye to ki bale o so yena makambo to ko pesa mo fe mo ta senti déjà que ma be côté scène ni na longwe moi également ba solo ba so beta esi ma fait déjà décalage de ba générique et komora et moraté Holanda si ma ba ko beta libongo libongo pe de Jésuate donc j'ai na beta ba solo ta ba ko beta ba lufu générique moi lufu so wutu to sentina que vem na orchestre c'est la kinini ekitaki ba danseuse tout ba longwa Holanda ba c'est tout ba ça reste surtout satisfait que bandela OK orchestre veut da succès serene solo ni sala gasi mais la ba fibi na fini na mission mabi nana ya déjà ti na ya opesa soki ka bosele ki na bini veut déjà makambo déjà ya nini ya ko kita déjà donc to lo bater na côté bina filé veut bien filé ko yiba fait ka bosele moto te Holanda motanga ya ka pese moto wana surtout kala reta ya pa ke kuna soki bina filé ake kanga bina filé so achumbo ba kundele ni mona teke no bina filé lokane Fabrice mtakanga pe ka bosele non mona ke comédie mo ezana ya ba tusu ba lekla ba réseaux sociaux pour ba lo baraka mais c'est ça oza moto pa yebi nzungu bien azape moto azaina te ayebi nzungu te pour abeta solo te
neti nga na bwaka na solo na yebi ete Olanda na yebi ete yo bwaka na ete na bwaka na ete ya beta solo ria za ino sala makambo yo Olanda mwana moto akobeta mama solo wana ya neti masaf neti aske neti aske base aske za moto to wuti ne bandele aske za bois droit ya ve ya 4 ya iba 4 ya biso orchestre Olanda bato balo ba bloko so ye na za inosa so mama lo ba ona spiritualité ba lo ba ona ba TV bon to yele ba lukuta ba ba peta ta moko vérité tata muso lo bi ba lukuta Olanda o bo sala ke o lo ba spiritualité ma muso la mutu donc o bo sala réputation ya bien affilé ya kabose na mona coach na ma fleur so fali pupa na kati émission ngo donc yo mutu moko o sana donc on a place au télé-mélité Olanda faut pas ba David Mombele ba journaliste moko boy donc ye ba tiso ba créer ba base ba David Mombele ba ventrier alors ya bien mutu moko ventrier OK tant il y a mis déjà il y a mis na mutu moko boy un comédien ba a sollicité na mona bébé kini na place on le baka avec la place il fallait l'émission à présenter à mettre à débélé Olanda à mettre solo te esa solo ni na bete ya générique pe na kabose solo bilisa bato atolber solo ba bete ba bloka boma ba bete ki sasa ba lengo et ça la succès lelo azapa papa chéri ba voyage papa chéri ba partout dans le monde entier celui c'est numéro 1 comment Tolbert ce que pas Patrick Beka mokuta horizon solo mutabeta zakalara abeta mukambe betu Olanda lelo ça pas Patrick Beka chef local OK, c'est bon, vous êtes Paris, bah ça ne va pas qui nous sentit que mutu a un boulot a pesi. Tu as directeur. A pesi makamu pe a mettre ma print ou etikala na ba Kenya ba monde partout le monde na so mettre zakalara ba interprétant ba beta horizon. So ba beta bloka bomba ba lengo ba beta Tolbert solo. J'ai on a ébiété. Au solo ba spiritualité au kabo se ki ngani nini bo. Mais la place vraiment vendre la place bila fila vandi la place fila so fali pupa mais jeune na lobi ba lukuta donc ça complètement cela David Mombela ba kuta na ba créer base na bango moko boy voilà vous comprenez donc ba lukuta za lukuta jeune wana Olanda mais tant on bibisa ba blo musu na écran faut ba place ni no télémeli voilà église ni no télémé au télémeli pour retour réel là yo retour le temps réel là yo même loi na liwa voilà Nato perdre ve na zobozi a grand frère na Ngiringira a perdre parce que ayaka ba biloba loba na TV ayaka ba vérité na lukuta pour aller na mbongo ça la bezi na mikeniema Olanda yala ndaka alandaka ba alanda ba loyenga mikeniema ba vérité ba créer ba biloba bango mais dans un mois na perdre ve na zobozi pe sonam na ba cause biloko wana voilà yango na benda ya na matoyi ndekolanga soliste sala vie na yo sala makambo beta makambo bato na kara na obama yo na zawa na bimisa mboka pembe na kabo sia makasi Olanda esa mama mususu na rolo bango na TVT wana sa vika caché et là on a ce côté de la spiritualité bima la spiritualité tana sali singa na purification bato ya purification la kisini et ça bopé to lami na rolo ka tete la sibarbakizi tika modernité purification mais yo beto do ka pena c'est une orchestre parce que moi mabumela na trop bon eza mon pépé avec la kacha movu mabumela na mai mo trop Olanda mouvement combien de personnes yo mo za pena fan combien de personnes avec la mabumela te kuna na bige veiller moko so plein bimi veiller mo mutu ekembrier da sobo ebi saka bosa no bela libo via robela via mo mutupe ko briller o satati mandefu do di bomba to mona via komi salita mo lo balo bo satati mandefu atika mo bele akomi ka bongo lo balo yemo honorable mona temi po biso to simba bloka Congo central OK donc soki je n'ai que zo masi que zo bima déjà vie faut déjà moi moitié te sala moi via Congo central qui chaque place ngo bima via kinaka azui karnae akoti ni Congo central muka bango za suni kisanto ake kisanto robeta peta to 2 semaines na kisanto mona vya comme salité mandefu bele banini générique on so akutana ba shora maemba na peso bote mon vieux shora maemba on comprend tango ya boye kabo se wana
Johnny Mbembe pe bela libomati. Johnny a makambo ya ndako panga ndako. Johnny a wuta Manzalemba. Manzalemba ya ko ba président bo fira ba Nelson yi. Bon voilà. Maman Mbembe za pecha maman na Manzalemba. Apa no kabo so sati mabelege sa nini. Ye na horizon solo. Na horizon solo. Apa na no kabo se mabelege sa nini. Ege protéger bango, ege tampo bazaba nango yango mbanga bamba na wuta ngiringiri. Biso ko sala la pentacle. Holanda. Alors la pentacle basango. Pentacle mosquée ezala ngiringiri. Bino ba basango fort ngiringiri. Basango animateur de za biso Totalio, Bill Clinton, Jean Tamissine, Bercy Mwana, nani soit animateur sur makasi bimana nani. Ma petit Rigel, ma personnel. Badoukouré, tozembele. Bino tout boso. Bateo mala boza presque en ligne kaka moko ba ambulance d'Angola, ba Golbert. Depuis si masanga mbote Golbert on a ya palais ba. Boza presque bino tout kana ligne moko ben to ngi. Wa. Parce que zandi boza loko mo ne zala kuna ngi. Tu as sur la détermination. Moni mbembe tanga zoya. Azoya ba loko mo sentir que kabosa so pesa makambo ngombe sa nini e bakisi na beta na oya obama na ye okopana te so mfala boka tifra gango obama na ye donc ezalaki makambo na oya nango so ba oya po ba tufenga ya zala likolo na ngabula linga te ke ya zala likolo ngabe France la nini o mata likolo na ye ba ke to sona na mbembe masala wana masala nga Johnny Mbembe masala nga do di pasalanga Holanda to sona vato bimisa kisasa na mbroso Kabo Savanda atala biso to swana ya grave memba biyo yo zela na lagiso ngala mona ngomba ngabla biyo membe loko te na lagiso ngala vivre la pantane ngala mona ngirenge moni plaisir bima la obeto siko Kabo Soseke salisa sentiment na yesa les sentiments batu mo do simele bakisi po bato tala mais c'est le mal c'est pesara ça c'est la système mutu mo la soukala ngo au sentir que mon ingratitude. D'ailleurs, il faut comprendre que ingratitude pas Kabosia. Hollande, ingratitude, vieux moroboy, aïe banete marmo sala. Hollande, bah il m'a marmo ma colote, obi na filete, vieux ma iba marmo sala te. Ok. Hollande, tu sais là que les colotes sima kimboka oyo. Ok. Hollande. Donc vieux bani marmo sala te. Vieux bani marmo sala te. Bah tu sais là obi na file, akena iba te, vieux bisa bani marmo sala te. Vieux bébé c'est le principe. Hollande. Abe ça on est. T'as déjà ma momie. Obi madela ba danseuse. Obi? T'as déjà obi madela ba danseuse. OK. Danseuse mo za pa na déjà le orchestre. Wana. Azoyaka. Yo no bimaka na ni. So leader danseuse mo longa pa na bino, akena pa orchestre bunene. To ba danseuse mo orchestre binene ebele. On a ebi wa merveille ya Mado. Ya Mado awita pa la biso akena Villa Nova ko tshwana ko zo mouvement ba Charlie Liboke. Ko ko masoki chef ten na la team. Ko ba mo bébé pa ma petit langa. Mutapese ko ma Liboke zanga. Ya Liboke binaka mame ya kikri Kabo sayi mbango na nzembo elaka elaka tina bolingo ya Liboke Charlie Libo ya kikri ya mbungai ya kiso petit Charlie zobi na ngona boke la kikri wana ya Liboke zanenge sima na ye ezalaki okanga mangana pesa ya Liboke Charlie Liboke o comprendre aussi ba label ba quartier latin ba ni ba dans ça ba c'est bien so bazayo ke so ke ba oso nga via zo ninyo so tango vivre la principe Hollanda. Voilà. Ma petit mo ba kendaki déjà ba orchestre mobo. Ba o ba che bona ba joto yo yebite. So ta ba ozongaka. Vie na bango. Na ndenga kuzu pe ni bosu osuba. Tango osuba o tiki kuna ba kenango. Voilà. Ozu. Bina fila ba Tanzania indo. Vende ya yemo ba masisa mamna. Même voilà. Ta chère téléspectateur va comprendre il y a des vérités cachées les autres comment comprendre de vérité on a vraiment que non principe ka bosser soko sila na yo za nango bina fila batute ba lobi yango awa que non ozali na principe te donc yo ba danser ba longwa déjà on ba kese batu yo mo ke ne ko gipa bona boule que non yo zara ya geti lelo mais zokane ba petit ne ba sisa principe on est fait fallait pour pas Hollanda voilà bogar chixe ba moyeba ya ngala mais ba bitina ba benga des fois parce que le vite principe ala ketchup mobi mo net ba mo net te kasi makambo zawana bon des attaques pe bozi na pose la parti no tato za la mer pas de bin so suba bana bisuba ko to ba so makambo yango via gege ba petit wana ba merveille ba nani ba petit na na merveille pe
kasi aza pecho nini baba pecho ke ba il merveille pas non il a pas pesa mouvement merveille ça déjà pecho merveille ta ya mabe waza ko na Canada mouvement ye na ville no va merveille azo suba ayaka mouvement vient na ye ba sunini ba petit ba Charlie Poutou ba petit ba danse c'est belé ba nini merveille azo liaka bande ko liaka boso kutani na sirete ba biso ba victime na otanga ba comporter via lié bango on la version kutani via sani ndame ya autre monde il y a un principe tant que c'est le monde en zoto il y a un principe on a principe il y a un otambola nini on va garder si c'est na on a compris ba biso ba mama pe to repela ba implice pe même pe to ba implice mo boye tant to longwe Hollande ba support c'est ekei Hollande ba to repela sous force mo pour que ba soda so que yindi to ya TV to lobara on comprend so que yindi mon image toya pa barafin tumba mama zawana ke pa umma akeni ni bomnini siko e kontaka ozali matemo azoboka bien avec TV soda le bloc on est contre la musique ozala ba support ba parapluie ba tumo bazalo pembeni ba bloc aso zangi ba tumo bake e kitsaka voilà na ba taché de prince o ba sa rapé pembeni wana o ba lobela biso to ba réseaux sociaux via perda ba télé wana via ça perda ba saratola via perda ba ans nani Adam Suluzolo babiso babino ba Moïse de la presse bozala wana buka metu di réseaux sociaux so comme ça le bin monde Adam Suluzolo na 2 minutes au sorti réseaux sociaux c'est ba dire merci mbadinga ba ya kimi ba Mike Lokamba Olanda ba nani oazani ba nani mutu Mike Loknani ba presse bakali Olanda ba Matika Songo ba Julien Botalatala mutora Julien Botalatala donc on perdait bateau zalaka nini ba Glody Lesuka la to zalaka bango ba Tracy Melenga pro donc ne ba kena to voyager na bango ba bloc on a se contre la musique donc on perdait prince moko boye on lelo ba musicien mususu ba zui bango ba mettre bango tolo mais ba uta paka bossi ba bloc on a fait bon saisir yango na vie ya musique la bloc on a c'est la musique regarder quand on appelle la presse faut appeler presse bon rappeler moi et l'euro peut faire ça quand on a le bigacité travailler boye na caméra faut na chamé faut ba principe faut ba bloc on tu langa ba megate ozo kenera nga musique et ba gano musala on peut tambola bon et on a le bigacité nyonso wana principe spiritualité faut ba mibeko ndenge kende sentir na yo faut ba vendre la bato bloc on a no monde sentir satanine faut ba regarder yango tant on perd de batabongo et puis ça peut sous rechit moboye yasi succès donc voilà bato ba reconstruire makambuté voilà pour réseaux sociaux le kuta to créer ba base to vendre mobile boye bien va comme ça boye loko boye au sentir que ba bouche autorisée nini pour créer ba loko boye ne ça marla ba caisse bisusu au sentir que vient la minute ça sur ba supporter Hollande voilà bon tout le monde qui est sur souka parce que moi c'est il y a un autre mot qui est sur souka je vais t'annoncer solo il y a purification il marché single là yo marché single oyo baki yo moko na bwaki ngamoza afrobeat donc ils ba amapiano ils ba style mobo pour ndela longa na robeta générique pesa so mo extrait ka wa nagenda kibalufuna ngayo na yena biloko basi bibali baye kotala balobi na ngayo biloko basi basi baye na mbongo basi baye na nzimbu basi baye na mbongo basi baye na mbongo ndenge tovandi awa mwasa moto boite ezongisi azati ale mwasa moto ozwa mobala moto ozwa napesika conseil nakendaki balufu na nga na biloko ya basi naye na bamapapa basoutien bakupe décalé ya bamomi mibali baye kotala baremarke ke eza biloko ya basi baye na mbo baye na mbongo basui baplan bake nango ok soki bamande oza wana lelo na baorchestre oyebi orchestre esa succès mikolo ti orchestre esa succès orchestre esa succès ozaka so babeti boke na bar ozoyoka pour ye mpe bamisusu mpe mona mpe baba orate mpe oke mpe mona mpe babeta générique esala succès oyebi ti bon orchestre ya la Congo nayebi ezosala mpe tana 5 orchestre ya na succès na génération 5 orchestre ozwi vela biso Fally Ipupa ozwi Ferregola ozwi Héritier Wata ozwi
Aussi Villanova. Villanova, maestro. Ouais, Villanova. À part non, qu'est-ce que c'est? Bah, 20 ans était. 20 ans était, trop de génération. Génération est un succès. Wana on a tangi nga wana 4 wana on a mona succès. Voilà. Kabosa un succès. Bon. Yo le biki ba qu'est-ce que aux dans la longoli nanu ki tangi nga la zambo na parler. Na tina e peut pesa génération Falit. Bon, ya bulembi pas za wana. Parce que des tangi nga 5 animateurs o na ba animateurs nyonso ya Congo. On a posé quelques animateurs, 5 animateurs, bah ça là, au bout de l'eau, yo bah moi au Vandibo. Le monde est dans la Bill qui le monde dans la Célé, le monde dans la Clips, le monde dans la 3 animateurs voilà na tangeli. Le monde dans la Chantamisi, le monde dans le Kalochi. Et puis la génération na yo. Et puis quand on a sur na vandi ba master oso ba boaka. Ngala yo ka bango. Iso ba boaka, on so ba chenga pe na chelo ko la pe ezape so mele suka bisanga. Tena yo ka bango me la banga bango te ba ya ba travaillera bien. Parce que tangi na 5. 5 animateurs. 5 animateurs. 5 wana. Ceux qui la team ambulance ça travaillera bien, ambulance. OK. Nota là ambulance aujourd'hui Blaise créateur P à travaillera bien Blaise créateur aujourd'hui Blaise créateur aussi Golbert. Bien, bah, tout le monde est à boire bien, travaillera bien. 3. Dans les choses. Aussi, Masalanga identité, Boloké passera bon animateur. Bon, na yo kaki sur yo qui baline, magé to boga caché mo côté mais baline na yo kakae donc 4 dans les choses. Bon, na ngamo ko bama. Te yo milongola. Milongola. Dans les choses. Évidemment. Ici les gars, bon. Ici les. Animateur beleka 4 na boka bien. 4 na tangana ambulance. Bon, c'est na 5 boka bien te. 5 boka bien te. Bah c'est bien éviter bah bien. Na tanga animateur ba boka. Parce que na bo, ko sa boy. Ko ba rata. Ko sa sto boy. Olanda. O ngana otangela ba kombo. Yo ndimaka. Ngana tanga kombo yo ndimaka. Ya ba bon animateur. Te ba o ba boka. O ba boka masha. Yo ndimaka. O ba boka Jamaïque. Bon, aboka ni mena markanga te. Yo ndimaka ka. So aboka bien to bika te. Jamaïque. Na lobi ki na markanga. So aboka bien to bika te. Ta bika ta markanga ite la zike pour la ngai. Ko na markanga te. Baka so aboka pona na o pona yo. So aboka bien to bika te. Na te Jamaïque. Aboka bien. Te na bi aboka bien te. Aboka bien te. Jamaïque. Na bika markanga te. Mais la disi déjà que nini Olanda fouille donc il y a papa il y a muta poto Bexi mwana o jebe sur mo boni Bexi mwana abanga bien te le guidade OK il y a comme na boni batumba ke biloko il y a comme muta poto una Bexi mwana te te so ta Bexi pardon abanga bien te nani cascadeur bon Adebriaga. Oui, cascadeur. Adebriaga. Ouais. Kabuya. Autre chose que Kabuya. Kabuya, bon, tu sais, bon, dire, je veux dire, tu vas bien, c'est pas Kabuya. On s'est dit, bon, déjà, Matikala, comment la banque. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Maman, on est arrivé presque à la fin de l'émission. Je me dis que tu puisses regarder cette caméra. Ça va te passer dans cette émission à l'élo. On va retenir pour un passage et puis on va va dédicace puis ça fait programme ma single cette vérification ils ont déjà marché tout bois qui sont clip égalitaire clip ils ont déjà déjà début déjà novembre déjà clip déjà so ils ont déjà là toutes les plateformes maintenant sur téléchargement ce bobetika Obama Calvin Obama Calvin officiel tout ce bobetika Obama purification mon quota na YouTube pour télécharger pour son kitoko donc ils ont la plateforme maintenant sur téléchargement on a sur la poste qui a benanga li solo contact kamwa libanga to voilà toujours la séance à travail pour bien la plus 211
89 50 29 111 numéro maman Yangwana. Na pesika mbote na batunio so ba soutenir nga la bosanité Kraki Airbag 4 nationalités na kati à Paris. Venanga sous le Miguel. Sous le Miguel. Purification toujours la bosanité 54 état robot. Mutasima ngola na lufu venanga libanais magangu. Donc la bosanité patron ma mikolo abimi dans la bosanité venanga liave masokolo. La bosanité Ousmane Meza les gagnants. Ousmane Meza les gagnants. Donc, frappe toujours. Donc, deux fois, numéro 1, on a déjà PC déjà. On a ça pour ça, bien, 89, 50, 29, 111. Il y a un micro, tout ça, la purification. Naganagi malufuna, ngayo, na yena biloko basi. Bibali baye kotala, balobi na ngayo. Biloko basi. Basi baye na mbongo. Basi baye na nzimbu. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Là, c'était Obama. Obama Ngoye, merci beaucoup, na Adida Lumumba, réalisateur, patron, réalisateur marié. Il y a soit autres me représentera, nous s'appelons en alliance. Merci, na maman n'a parlé. Voilà, il y a yo Nemaga. Merci à maman Sarah Kabouji, maman sociale, la mère des opprimés, maman Nabusumoko. Merci Nayo, merci à maman Pépé de Paris. Merci à Christian Mona, l'ingénieur, et mon ingénieur Christian Mona, balobi maître et frère, na kati mituka. Ozana poto chamutuka na yo za la bena climatisation, mo za la bena kitoko. Christian Mona zawana. Merci Naya Tade. Merci à mettre le boss Jonathan Bomolo na kati ba Kinshasa, moi aux États-Unis. Bon rétablissement, ma consoeur Nadège Beauté, balobi, je suis de cœur avec toi. Nadège Beauté, je suis de cœur avec toi. Bon rétablissement à toi. Nabosani Hotel, les jeunes entrepreneurs depuis Paris, Jonathan Moulosa. Depuis Paris, Jonathan Moulosa, merci à toi. Joyeux anniversaire à toi, Ritiana Moulosa. Yaba Moulosa Ritiana. Joyeux anniversaire à toi, mon États-Unis. Il y a Tongo, moi aussi à Moukoussé. Ouais, les grands Tabanago. Joyeux anniversaire à toi. Retiana Moulo Sabambo Tebelenayo, de bonnes choses à toi, que Dieu te protège. Niamala Moueza la pena pour Nayo, Retiana Moulo Sa, Nabosandia Patrick Moulo Sa, famille Moulo Sa, mon appel sur Tebele. Maître Nganga Bolé, Seigneur des Seigneurs, tout je nous fléchira. La température bien contrôler, garder du savoir. Merci à toi. Merci à Diel Mouma. Merci à tous nos internautes. Beau s'abonner, beau liker, beau partager l'émission. Quant à moi, Obama, je vous dis ciao là-haut. Merci beaucoup à la prochaine. Moïse de la presse. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.